Babi na otala nga binote na soina mutute me na otala binote. Na otala binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, ya bale, ya politique, ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, oyebi pe bino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no bambote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Bonjour mes très chers téléspectateurs de partout où vous êtes. Poto na Poto, votre chaîne, unique chaîne OEP Sabno, divertissement est bien, l'information est bien. Je tiens vraiment à vous remercier de partout où vous êtes. C'est votre émission. L'émission haute, information ils sont encore une fois. Il y a un comédien, humoriste, ou bien comédien. Comme petit saï, mais il y a un bon avenir, voilà, bon avenir, tu vois, qui t'a mauvais quand il t'a mauvais, pas fiston saï, c'est notre vieux, tout ça pas naï awa, qui t'a mauvais quand il tout ça, awa, tu as mis chose que tu as un petit saï, tu as un saï, c'était ma petit saï, un petit dieu quoi, tu as un petit saï, tu es sur l'année, ma solo, quand on est à la ma solo à théâtre, moi, il m'y pour toi, trop nous les pour toi, pour toi, bon, nous les toilettes. So il y a un micro baladeur au monde. Rosi Bimbaki la zawana kangi chez côté wana. Côté la musique ba biso ba dire tous ali ba chinois ba toi moi belé ba prince je vous salue aussi. Ba ne trouver ba journaliste biso na poto je vous salue. Sans pour autant me poser mes paroles, je m'avais déjà salué aussi mon boss Lamine Dovo. Merci pour l'opportunité mon boss. Toujours ba toujours en musala quand on peut ça boulot au travail. Petit ça. Bon. Kimia zali pour la langue. Kimia zali petit ça y est wana. Botuna inga petit ça y est tout ça na. Petit ça pourquoi vous caché quand il y avait non ça. Témoni na arne za kana. Ngabi mana na caché ya site ya. Ngoba na so tongo petit ça maleni. Temenga na so mambo solo. Ngabi mana caché na eta. Boyo bien ngote. Toi na terrasse, il y a collègue. Na terrasse, il y a collègue. Fiston, ça. Ah, ok, non, ma belle, on en est. Bango baba fait na biso, bango basa d'abord, na bango, na minute, tu as un biso. Au moins, ça totali, à l'époque, bafé bango pe basalaka. Tout le monde a. Si malé ba beta ba fait na biso ba mundweri ba male mbambwa be so bebe ba yoya ba biso pele ba petit saipe na minute ngande makambo ba fait tout ba lala o ngana ko bando tangela bino ba viana to ba langela biso bango to ba poto na poto ngande bo visibilité faut ça abona nga ba moza ka o kota bolo ba yo bengano awa tala ka tout ça ba yo bengala banga za ba vela biso fiston ça qui t'a mauvais je vous signale encore hein qui t'a mauvais pas fait fiston ça quand ils là donc ba petit ça fait combien de temps dans le monde bon donc ngane na boy arna banyo le loté na banyo sexe na ba école kolonga na ba école na yo longo na ba école na yo côté na groupe mobo to za ko sala ya ndoleka na Africa TV et pas fait na manoka na pesi mbote te bobo te awana yaya nga ko ke travaille pas bobo après wana manoka wana na yo côté groupe mobo benga nga nzonzi to ndoleka na RTNC na ba fait chakala ba massage cartouche na rapela na mo ba to ebele ezaka na nenga ya boulot ne bandima babite yo fozala à l'époque bando benga comme momo besododo et qui pena comme momo ya bien te là na yo longo na groupe wana to sa groupe na masana nga shiko pululu to sa groupe na pululu te avant ça na pululu na yaki ko sala na groupe ya fiston na groupe ya fiston wana on répéter na bandal wana chez Nana Ketchup na séduction shop
naye wana tuboye tobandi papa namoni kaka makambo nga na simba nango te nabeti retirade na crée idéologie nanga na crée cop nanga yango lelo obomonaka petit sa pe lelo akoma pe na ndenge na ye akomosa pe bientôt na babwaka bagada kutu babwaki sote na basiti misusu nayebi te so na okotanga kombo biso atotanga bakombo basiti misusu te po tofula ba kombo bato wana atanga oma bato siti ndeko nabwaki déjà epa Ken Piana nabwaki epa Karine Mokonzi nabwaki epa Fifi Siwa nabwaki epa Sitia Kapashi donc naopanza ngo epa bajournaliste wana po na yo mo pose wango mama na kindoki na sali onga na sali wallahi so esimbi te baokatanga liboko tuna pwan na koti esika bango bakotaka kote bango bakotaka nga akota ngo na signé omomaka nga signé so babi papa nao akende wallahi vebela. C'est parce que comme ça, mon petit saï a chauffé, mais petit saï, est-ce qu'on va sentir, est-ce qu'on peut savoir le meilleur de toi, bataille là-bas, il y a un petit saï, donc, bête sur moi, sur moi, c'est que ça se pose à monter à scène, d'abord comprendre. Il y a pas de sexe, ça va non, attends, on est au fond d'un homme, là, oui. On sait qu'on a, mais, il y a qui n'a pas mon boy, à défendre ma carte de quartier. Il soit défi avant d'asco, na lupango elika balipango eza bien clôturé, or que père a dans studio. Mabima na car bat bamona papa abonga. A défi bat biloko. Soka yo luka papa na koko okoti. Okoma kana studio. Moi tandi na mutie, babiso papa zati. Ah, nazongi. Deuxième jour suna yo ya. Na toke boy, papa zate na biyonde ka ebsanga papa zate ça va mukomsu na yo ya boy na toke bangi bandimanga oui na kotamba moko papa zate na pe baka réponse na biboma kolo ana efandi ana ya nani mais so papa zate boy bise so abimi abomba makolo nae pona aussi zate ya mbila fandi abule kop bambila wori ka bambila ne babula kop na ba batali bameli ba gena na bango ba bien ya to créer kop to kota shanganda to kanga batutuna nganda o to kutaka na solama diamba bakangyo ba okuta te ba libérer ba premier nganda batali ba moni muntu te ba deuxième nganda batali ba moni muntu te ba troisième ba yo mona sko batu bazaki ana OK bana moi ba ndomela bango likaya te abi depuis tu es au kuti solo noa kaka mais milinga to mona te na créer idéologie et la créer idéologie na ka ndenge ba fait na biso C17 ça créer idéologie na sali ba boutique ba fait na biso c'est dit comme à créer idéologie dans les États-Unis depuis États-Unis vers na Hollande na ya na beta ni développer ya ba banzo lumba maboko alumbi a liboso et l'autre côté à libérer alumbi a mibale et l'autre côté à libérer alumbi a misatu et l'autre côté à libérer à 4 azaki atagabi ngaso ba komi na nga na ebeli na kangani ya azwa liboko na kotsa na mnoko sima amexa moko mnoko sima system place yane yaka opimela mtu eloko me yane ebima na oka akoti liboko mokonza luma mokonza bwaki so ipoa yo omela madiamba to mela bania. Merci beaucoup. Petit Saï, je salue Jenny Le Makori, maman, bon anniversaire à toi. Oui, donc na minute ba fait na fiston Saï. Ba ladi esobe ponga banga elote. Ba ladi esobe ba bobo banani na banga nzambe na leta. Ve bolali bozui problème pona kote sika bino bokotaka. Wallahi. Nabika na koti nabia te oyeba na yo mena koti sika bino bokota maboko na nga yango bo monelo moko ya poda na koti na association ana nabika za papa na nga mama na nga leki na nga akende ba vérité comme bima poto na poto Jenny Le ma bon anniversaire à toi Karim maman mon vieux Guilin et Melonga bossa na te mais comment ça citation nga na pese la nan Guilin Melonga la beauté fatage de Sari Bari Manzanza Bari Manzanza Muninga ya
Steve là, dit merci notre cordon. Sauter mon pensée, mon je dis beaucoup que je te salue aussi. Tu dois continuer. Petit saï. Petit saï. Petit saï. Problème ni qu'on a vu non. T'es vraiment bavena bakosi biso trop. Bavena biso basali ba armo boy. Oui, c'est bien. Neti Tokyo lo baka idole nanga neti Fiston ça c'est ma finga. C'est bien. T'es oh na bien. Au mon avis, son ni mamutu te ma bête. T'es Fiston ça c'est azaya mobile azaya mena âge azavena ngai. Na nenga bien. Oh oui, oh mauvais propre Fiston. Il y a Fiston, na bien il y a Fiston. Omoni babiso, bato belé les autres bito bandolo, bato belé, ba omona ka ko bonga ya Fiston. Babiso to kemba na bavena biso ba Fiston, mafinga. To kemba, bato ba eba ngoti. To tambo na V na Mercedes, sanonati ya tata na nga na olo bebelete. À l'époque, na olo ba nga bebelete. Serana ba emba sanona, ba emba Mercedes ko 600. Balakisi wera sonne po atambola kana 6 mais ce que père na biso asko na 190 toza na Fiston na ve na Fiston toza la to tambola mutu alakisa ngo meleloko ya to mela mingi à l'époque ando mela scroll na sai promotion te mais ando mela scroll so ke o mela scroll o ka chelinga ndam na meli na langwe boya bisinga bikota akata mutu kana koti na kata kangi ya Fiston ebi o mwana petit sai soda combattant Rachidi Lukusa wana mon père na bosanité na pesi na mbote colonel Rachidi Lukusa ponga banga na ngate père na ngane moura tozamba père na ngane moura to foutela raté na GB na avenue Awel numéro 50 so ye okutanga pe na tala voisin muzuri so ye pe na mama mutuka na ye pe na car mais na côté sika ka bango bakotaka zo ko bana yo to chite kala mingi te petit ça yo quand de botina nga petit ça na sem no lukela bino tina yo zo na Kitambo-ville pas Fiston ça c'est encore une fois nga okosela le logo ba na okosela le logo publicité mais pour na kobosa na te batu nga tu balanda nga na Paris na pesi bango tumbote Cédric Kama depuis États-Unis na bosanité C17 bola depuis Paris na bosanité ba Angel Moussoili Makizembe Coco Arafati depuis Paris na bosanité pour na saluer na pesi ba venanga tout ba comédien ba collègue nanga na pesi bango ba mbote ate po toi ba collègue yo o lata teni o se déguiser nga pe na lata teni na se déguiser po na bange lo remonter po esi na côté sika bango ba kotaka tel que soit nini mukile komi na suka yo so lingino tambwa makolo ya ona beti bango ki twamina 089 72 74 658 plus 243 89 72 74 658 obi ki chwamina na beti bango ki chwamina waneza ya liboso na biki ya botale de plébiscité auto salade na salade ya Ritz Kabelo waneza loko muke mena on sa plébiscité sous msusu ki no ki se 17 bola simeno to banda. Quant à moi je tiens à remercier tout le monde qui a eu leur temps de nous suivre poton en tout cas na ina sengo minga weba ke bosé belé pour rendre biso. C'était ça notre travail. Nous sommes là pour faire l'émission, comme même information à source, net au salaire kaka. En tout cas, pour clôturer, comme bien Souka, pour clôturer cette émission, je tiens à saluer El Gladiateur Gladys Lelo. Je te salue ma chérie. Angèle Falangani, Ange Flat, je te salue. Sans oublier mon jumeau, c'est là mon jumeau veut dire jumeau de la presse, je Konza. Rosine la Rosignol, Bimbakila. Mon caméraman dit merci Steve Labé. En tout cas, merci pour nous battu tout le temps Hollande biso. Na bo sanité, Guilherme Melonga, na beta 7 Guilherme Melonga mon vieux. Jenny le makoyu maman, bon anniversaire na yo. Merci vraiment l'opportunité à bino au pesi biso, Hollande biso de partout, vous êtes partout dans le monde. Avec boire partout. Hollande biso en tout cas merci. Merci encore une fois. Je tiens vraiment à vous remercier infiniment. Merci to comme la sous commission M. Sili. Et si na ngoto sugi pour na mko lelo. En tout cas, restez branchés sur notre chaîne Poto na Poto. Vous aurez toujours des meilleures informations, des bonnes informations autour il y a des artistes, nos comédiens, des artistes et musiciens. On se retrouve très prochainement. Merci. Bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez des Congolais de la diaspora. Au Somba Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc, la chaîne est belée, il y a Congolais, pays à Congo.
tu belé ma benga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, ma benga biso ma besoin sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tu vas dire, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça va client là bas moi non, tu zongue là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belé beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Bah papa, tu as dit binopé, tu télébino, chaîne, il y a sport na carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, vous ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto et pela, moto et pela na poto, kembo, alege moyo lele, kembo yo mama. Alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto et pela, na poto, kembo, alege mboyo lele, kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele.